démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance et la fidélité, Mbote Sara Mbonda, Écolo, pour que tu peux savoir information aussi et à temps réel, qui m'y a Kolo Zambé, et où me la o, Mabota, Mabino, et surtout que édition Sikayangou et Bandi. Édition autre, beaucoup plus c'est la haut Italie, développement ou bien comment est-ce que Mbogamso et Zali Kotambu ça m'a passé Bobi Mondekolo. Tu travailles toujours au four et au moulin pour que même Congolais à Souka dans le baka pour c'est tambumbo des obetama. Les autres et quand ça bibale bisobe bazaba bamboka pour que même Congolais à Souka azwa information n'elimboka et Zali Kotambu sama. Merci. Mounio tout azomo on a comment est-ce que Congo Zali Kotambu sama. Tobetama sur la Italie justice samboka na biso. Parce que tout comme on a déjà batouazela qui a trop kotala si réellement que justice à cause là justice malam ya kopesa version moi qui toko na o Italie makambo ya ancien ministre ya justice ya mona Costa Mutamba tout comme on a déjà condamné pour 3 ans travaux forcés puis 5 ans à kosa makambo Italie politique ya mboka na biso te donc asa déjà quand tu es prison makala tu dis déjà que les alliés condamnation au justice à celle Moussani avec impact dans l'idéologie de l'autre côté aussi Trobeta Masona au Italie vacances à députés vacances parlementaires à députés nationaux provinciaux bazar dia vacances à bango bakomo comme diabo que na souka bientôt fois zonga déjà est réellement bazari permet ya peuple pour que batala ba problème tout ba désirata au peuple za nango Trobeta Masona au Italie apport ya gouvernement face à quotidien ba congolais belé jusque là bazako souffrir bazako le lanzala ba rentrer scolaire tout au salema si réellement ba fonctionner tout ba policier tout ba militaire ba arriver convenablement donc ça bana bango na banzela ya bakela aussi belé masolo surtout Italie insécurité mboka tout ça informé aussi le problème n'est eux tout au salema kuna na niveau ya quartier libération na commune à Selemba tout le monde comment est-ce que ba criminel bazo continuer ko kota bandaka ba to ba koteli libote mobimba ba yiba bloko na bango tout wana zola réellement comment est-ce que mboka to vivre na ba insécurité eux to senga et bien là, les policiers, tout le monde qui, tout le monde récemment, il faudrait au moins renforcer Bango, là-bas, sous cette pour permettre la population de vivre une vie paisible. Voilà, merci, composition, plateau, ou bien composition, studio, Christian Moucheke, le jeune Christian Moucheke, au Asimbi, caméra. Et pourquoi pas aller se connaître à Monamboka Wilfried Samba et de l'autre côté, la régie finale de Monamboka, ingénieur Igrid Mateta. Et si c'est plateau, je suis passé, je suis avec Christian Moukaba, Bébé déjà Zali aussi, un analyste politique. Tout le monde décortiqué, point haut aux alango, dans le journal, le Mavato, Bandana Monamboka, Christian Moukaba, dans le niveau régie Kuna, Monamboka Igrid Mateta, a balancé sur élément Mokoboy, Zali vraiment un vrai leader. Et qui a vraiment la vision pour la République de moitié du Congo, Platon Mondeko, le Yango Yaka, Begato numéro là, Tokoyamba, Bobake, l'émission Auto Sapezali en direct, la radio Les Coqs depuis Kenge, Badikosan à Kenge, Boko Begato numéro 090 37 48 303 090 37 48 303 Topena 089 81 81 097 Kenge Zali Bongo chapeauté, la radio Les Coqs et pas moi Mboka. Mboka Edo Tungeni pe na mboka chance para kabamba la cadre de radio Les Coqs ezali kuna na kenge parce que ba émission Boneko bozo donc direct pe kuna na livre prophète kwa ngona kenge alors mboka ekeli bakita ba élément o ba vrai leader ba besoin ba les on direct la carte ya Mondekolo botala plateau auto free on peut bonne la publicité on va juste après c'est parti la régie. Tu as mis mon mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso
parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ye bakoya koseleka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge système de boulonnement. Oui, stylo rouge est chef de l'État. On dit ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on à Londres. Parce que tout ça va nous satisfaire mes besoins na bango te ou ezaki pour na ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment le masina ba luka masina te ba on eza ba mascarade oh non biso population ba masina totem lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye baluki baye o ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé son autorisation. Dernièrement, on a solo là qui n'a chez les disons urbanisme. Tu as gagné donc dans ma ziba à cause de cette autorisation de bâtir. A biso comme on a un tout gars pour mettre kanga yango bengangai. Merci de comme pandisango. Bokeba. Ba maladie mingi eza ko ita bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tukotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata o tekeli baninga mais malade ya ba mpox bozo monte te zo te pay na banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya de retour sur ce plateau exceptionnel Bonda Ekolo magazine d'actualité justice ya République démocratique du Congo est réellement ezali kota musamalam la cadre état des droits pour que et ça peut le surtout soulagement vous allez parmi question autrobeta awa pe vacances parlementaires ba député au komiko kenasuka est-ce que ba député bazali réellement au fou et au moulin pour que taba kozonga ba rentrée parlementaire bango baloba o ba moni passe ya peuple vous allez maso autrobeta op après le gouvernement central face ya quotidien ya ba congolais avec Christian Mukaba moninga na ngai dans le plateau honorable bonjour. Bonjour Kulutu, bonjour na bande konyon surtout bazi occasion ya kolanda biso na pesi bango mbote moi biscuit ezali ete situation sécuritaire ezo ko pénétrer toujours na Kinshasa apparemment le VPM de l'intérieur à l'obaki il y a l'absence de l'autorité de l'État. À reconnaître les mots, à reconnaître qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Les alliés continuer, même le lot, tant que le bibongo, le lot, na bande konabiso, bazali na commune Ngaba, il y a eu de telles histoires, babandi, babeta qui massas ming na butu, on nous a informé depuis la nuit, mais nous espérons que la réforme, auto volonté, ndeko Jacquemin a commune Ngo siko, parce que à l'époque Jacquemin a wané ko sarangote, depuis bengisa qui c'est de Kinshasa, gouvernement provincial na ba bourgmestre. Maintenant, à Outipe koyamba ba président ya ba assemblée na ba gouverneur union surtout au bazali awa po bayaki makambo etali congrès ya union sacrée. Mais malheureusement bongo le gouvernement provincial la ville province à Kinshasa azali kosunga ba bourgmestre été ba bourgmestre ba osala musala na befort na bango moko rétrocession ezali kozonga te omoni bande ko na biso ba bourgmestre bazali na volonté ya kobongisa ba entité na bango ba commune na bango mais moto azali ko kamba ville en Kinshasa ndeko Daniel Bumba ko aider bango te soko ke na commune Ntelo komona ke mwana mboka Frank Mbo Nzola Meso ako bunda po commune Ntele ezwa langue ya sika commune Ntele ebonga asali kutu na plan ya jardin ya sika donc commune Ntele d'ici les autres kozwa jardin moderne a bunda rétrocession ezate donc Ntele
mbo azobunda ye moko sans toutefois gouvernement provincial apesaka ye ata $10,000 excusez-moi, on s'est focalisé beaucoup plus dans le non nazokoma gouverneur na biso même na otanga ba commune ebele o ba bukomesa ba obunda na ba effort na bango oye na commune ya Masina mwana mboka Chiko Katumba Joseph il se bat matin midi soir aujourd'hui ba couche nyonso tu ya commune ya Masina basangani balobi to sangana pona intérêt ya Masina na mwana mboka Chiko Katumba azali ko bunda pour que commune ya Masina ezala parmi ba commune oyo vrai sens ya patriotisme ezala vraiment et pas inabiso mais Atako Bongo, le gouverneur de la ville, il n'arrive pas à donner la rétrocession oyo ezali important pour qu'on permettre ba gouverneur bazwata moi ba bourgmestre bazwata moi mon solo ba tia yango na makambo itali enseignement ba renforcer pe sécurité pour la police na biso ya ba commune bazwa mitukate mitukezalaka moko na district et to profiter pour na koyebisa ndeko na biso Jacquemaine Chabani soki akoyi ko renforcer na district a Changu ata mituka mibale ya Kabasele et ko permettre bakambio bazali na police pour que ba meka kosala ka sécurité ya population na ba bien na bango mena suka na inko pesa merci na le PDG le boss le millionnaire Yannick Kimnia Rombox merci pour ozali mwana ya Changu ya solo mwana ya Kishasa solo lelo Yannick Kimnia Rombox ondimi kusunga biso pour que bana na biso bazonga kelasi malamu na 20 cartons ya cahier o tozali ko kozwa lelo merci na boss Yannick Kimnia Rombox le millionnaire en dollars le millionnaire pour na nyonso ozali ko sala po na biso bato to sala ka politique. Voilà, merci beaucoup Wallace Ali ba propos ya mwana mboka Christian Mukaba mais le premier année actuellement pour hôtel insécurité to ebike na commune à Selemba autour ko annoncer aussi que non civil ba ko visiter famille moko to déjà information là heureusement ba boyi mututé mais ba récupérer bilon to anda ko eza toujours la saké comment est-ce que mboka eza na insécurité ou d'où c'est réellement que mwana mboka Jacquemaine Chabani oluka au renforcer ba agent sécurité ba les belé surtout na ba commune pour que ba garder population au lieu que tout le monde ba policier ba zotambola na banzela ko kangaka ba tout ko bota ba mama biloko na banzela ko bota kangaka ba receveur mais si dans mon ba souci pour que ba renforcer sécurité beaucoup plus pourquoi pour que ba tout mabe ba komi ko sala mabe ya koleka justice ya mboka na biso premier point ya ngoto robeta na mboka Christian Mukaba na o justice ya mboka na biso boyebi déjà que o ezali lokola contenu ya dossier Mutamba ezali déjà ya ko kangama ezali ko sila Mutamba déjà azana 3 années ake boloko ya tota sécurité historique ya justice ya mboka tango autre justice ya mboka na biso par rapport na état de droit oyo mboka fait sécurité Chilombo azali ko prôner est-ce que ils ont vraiment la cohésion où il y a justement le temps où ça m'a la carte de la peuple où il y a aussi essentiel à peuple. Bon, naringi na épinglé moi article moko moi personnellement naza moi dessus. L'article wana et le biboye. L'intéressé n'est pas encore condamné et bénéficier toujours de son privilège de la juridiction. C'est dans ce contexte que la résidence surveillée a été préférée à une détention ou détenu prévue, classée comme prévoir la jurisprudence Nababien na nyonso. Par là, na inkolobanini. Mutamba zalaki na nous condamné te. Azalaki na droit. Moi, j'aurais voulu je vais arriver. Parce qu'aujourd'hui, makambo ne mutezal à ezana l'auteur Mutamba zalaki na nous condamné te abandé ko jouir la résidence surveillée tout le monde a procureur général de la République a komaka mikanda a ko quitter na territoire nationalité. C'était important. Mais dès lors procès sili verdict et salami Mutamba komi condamné azali lisusu na droit ya kozala surveiller te il faut ndakuna ye komi prison centrale ya Makala. Pourquoi na lobi makambo Mutamba bongo soki nde kwa koyeko lakisa ba congolais ba mona botala image oyo côté bakie ko tia Mutamba na résidence surveillée na villa eza trop luxe na GB batie donc qui paye cet argent c'est l'état parce que village wana eza l'état te village wana eza individu.
pourquoi bazuye bamusu balobi non c'est après 10 jours ne ba ko notifier ba kene non na mboka na biso to mona l'ancien ministre ya santé bakanga na mboka o ndeko na biso moko bakanga na mboka ministre ya santé bandeko so bayebi zelana na luka kombo na ye awa ndeko docteur non Ilunga Oli Ilunga docteur Oli Ilunga docteur Oli Ilunga il pas azaki ancien ministre mais tango bakangi l'état moni que non azali condamné batinde mbala moko na prison sala 5 ans na mais dommage pour l'affaire ya Mutamba nous ne comprenons pas la justice en question batie Mutamba na résidence surveillée pourquoi en plus résidence surveillée ngo bazui hôtel ezali luxe village où ezali trop luxe to ça la publicité ezali trop luxe ezali na GB pour ala la malamu asakana na na piscine avant na na climatiseur asakana na ya sala abeta na ye ba tennis asala oya lingi mais mbongo wana l'état ko futa entre autres baobi pendant 10 jours pour na kokota na cité wana c'est plus de 400, 500, 600, 700 $. Bon, voilà, l'État a quoi ça n'a pas moussouté. Provisoire pour les prisonniers. L'État a quoi non pour les prisonniers. L'État a quoi ça n'a pas été le moussouté. Balouka bata la ligne bakoyo ça pour la condition sécuritaire et la population. Babti la bangota ba carburant parce que tous les cabassés le à la ville du professeur Kinshasa, il faut que ba que indépendaka na ba commissaire il y a ba province il y a ba district wana bango ba bundaka pour na carburant. Est-ce que l'État peut penser à ça pour zo mbosolo ebele bongo atia ngo Mutamba aliana shawarma aliana olie akende kuna akende kolia vungure pour ezali important. Justice amboka na biso ezali na ba difficulté. La fois dernière pa na yo ndekode wana lobaki que les hommes forts bato bana mon solo ba influence la justice parce que nous sommes dans un état où tozali on sous-développement. Le quoi to en sous-développement, conditions de vie aussi ya ba juge et à liberté. Donc l'état qui ne garantit pas cette condition de vie à ba juge et ça peut qu'on ça bazouze moi makasi ya ko continuer ko sala ba mafia. Mais par là, ils allaient conseiller un renforcement et capacité et à la permanent. Conseil national, il y a conseil magistrature et bon il va ça la atelier, il y a formation et pas ba magistrat. Tout le monde jeune magistrat baillé, mais ba jeune magistrat on a baillé salaire à malonga été. Bazana on bande qu'on a besoin. D'abord il y a malonga est d'abord salaire en gros zali au ça que magistrat ça moi le meilleur que a foutu pe d'accord bon bali pe moi c'est salaire en d'abord ezali. Non, première lot ba kendaki deuxième lot depuis ordonnance et bimitis ko non bazui ba affectation na bangoté. Pour ma vie que magistrat ba ko souffrir, j'ai encore ba camarade ba magistrat ba ko souffrir depuis ba notifier bango mais affectation ça d'accord na bango ba vandi de façon pire ba encore le chômage. Bazo souffrir parce que na minute ba ko plaider té. Na minute droit ya plaidoirie balongoli bango bazali na droit te ya kokende comme encore avocat parce que il y a l'ordonnance présidentielle où il garantit bango ba comme ba magistrat mais ils sont encore dans cette chômage bazo matana ba moto bazo kemba si l'état pense aussi que justice na biso ezala malam tous les magistrats il faut bazala ndenge moko ba magistrat bazali na kwangu na kolobela dernièrement na province nanga ya kwangu to monaki le tout puissant. Le procureur tout puissant de la province à Kwangu a kangi jeune journaliste. Biso tolobi que bon, to réfléchir total à n'engeni bakangi procédure les andengeni. Tu veux qu'on comprenne que non, c'était des clientélisme. Donc le procureur général de la province à Kwangu a kendaki kana populisme, clientélisme. Heureusement le gouverneur a méga ko peser situation pour bolobi awa que émission na biso ezali ko landa. Parce que direct na ndeko ya Kwangu, na niveau radio la radio le coq na niveau ya Kenge, yango wana na ko épingler situation wana parce que cette situation biso batu wana Kinshasa et dérangeant ki biso to moni ke bato yo. Biso batu wana ba TV ata tout ça la politique na bino ba journaliste. Mon salo bo sala ka soki to wana l'état moko sérieux. Il faut l'état a diminuer ka ba taxe na bino parce que vous aidez l'état. Bino bo aider l'état dans le secteur nyonso. Quand on parle ici de la situation générale, il y a appareil judiciaire na biso, et ça dit que senga le chef de l'état qui est le patron de toute l'administration mboka na biso, il faut azwa makambo sérieux parce que la justice ne tombolaka mboka. Ce qui justice yali mabe ata tomati tokiti to bandoko baluka kaka esika moko to bandoko salaka esika moko mais nous le savons, to landi pe avocat moko sur place obi to yebi ndembo kana biso ezalaka. Ce qui ko continuer bongo à quoi bon bactère politique
bakangaka bango bakendaka boloko ekozala tina te bokondane mutamba na 5 ans dans 3 ans plus tôt après une année liberté provisoire grâce présidentielle à quoi bon ya kokangaka batu soki bokondane bomoni ke no culpabilité mutu azali coupable na infraction à sali justice sala musala na yo le président de la République il faut longwa pe na makambo wana tikela bazuze musala na bango basala bakondane mutu mais soki ezali pona biso petit peuple biso bato to wana bakombote to wana bandeko te to wana bosolo te soki bakangi yo lamba olia donc bakangi yo lamba olia okokufa okokonda okonyokama na prison donc mandat na yo na libela na prison okotikala kuna so balobaki 5 ans rassure-toi que ça la 5 ans que ça la 7 ans moi Christian Mukaba là totalement les magistrat Mboka na avant tout que la point sous est-ce que ça possible que ça ta réforme maintenant au niveau de la justice même quand nous ça la réforme moko ba rajeunir aussi classe voilà pour que tous les mois bazu zimopé ba rose la moi matière mopé sika ko permettre ba esprit ya ba fraude esprit ya ba corruption du le sika voilà non mais ba ko ça là ngo eloko ba ko ça les actes esprit à retraite il faut écouter un appareil judiciaire na biso que le gouvernement de la République a réfléchi aussi. Atala, magistrat ni bazali n'a plus de 20 ans. Oh bon, loi Mboka na biso le 35 ans de carrière. Ba ba kokisi 35 ans ya mosala, ba op âge eleki, ba komi déjà n'a plus de 75 ans. Batinda bango ba kene retraite parce que le jeune au baye oui baza ba jeune batanga kana ba université au bango batanga ba bimi na unikin ba taxe ba ya ba bango biso ba professeur bango bazo ko pesa pe ba na matière pour que ba vrai bazouzi mais qu'est-ce qui empêche pour que ba tika mo pe si comment ba ça tout à partir ba me apport moi si ko changer quand même image ya justice Mboka na biso mais ba jeune wana ba koya ko sala musala ya malonga ndenge nini po bazali na mbonga malonga te. Mais quand vous payez quelqu'un, il faut de la mort. Non, bah quand même nager. Non, quand tu nager, première l'eau bah quand tu nager. Mais il y a un problème. Bah kaima wana, bah quand tu que la bango espace mingité. Parce que bango bah yebi circuit n'engele kaka. Bah quand il y a une éthique na déontologie à malamu. Mais système ouais kokuta na nango. Tu vois même dans la scène politique, ils ont dit comme système na mboka na biso. Soit kokuta bah bah bina na gauche, ata yo yaki na ba bonne intention. Au bin à la droite, il faut qu'on à gauche. Soko kotite sort na yo la boloko. Soko kotite sort na yo la libanda, ba ko créer le problème. Ce que nous demandons, et ça dit que conscience, il y a ba kambi o ba ko kamba justice na biso ba mekaka ko sala renforcement de capacité. Renforcement de capacité. Le magistrat il pose seulement des questions. Bango baza makasi na ba question ba yebi ke muto so to tuniebo na suka neto ka eli soleza ya mbongo ba usalabe en plus na mboka na biso ba mona ke no ba conflit foncier trop ya ba mapangu trop na simanango ezali ba magistrat ezali ba procureur général. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin aussi bazana ba mapangu mais l'état a donc la responsabilité directe il y a appareil judiciaire na biso pour bonga ezali gouvernement il faut tia ba moyen très consistant oyo ko permettre bazuzi bakata likambo na bosembo ezala petit peuple auti masina auti ntela auti maluku auti kwango auti wapi ba pesa ye opportunité à ça la ndenge musala na ndenge sengeli mais des conditions aussi de vie. Pourquoi bato ba na mbongo babanga kokende kokota na baboloko soko kei kotala conditions de vie ya prison o ezali ya centrale ya Kenge ya Kwangu prison centrale ya Kenge ya Kwangu okoyoka na mawa okoyeba te les gens vivent dans des conditions inhumaines. Prison centrale na biso ya Kenge soko koti lelo monika solo okoyoka. Je vous rassure, parce que même les gouverneurs, ils n'arrivent pas, il y a quoi aider province naie, il y a quoi aider ministère de la justice naie pour renforcer et là il y a malade dans la prison. On ne sait même pas si le gouvernement central arrive, il y a quoi ça comme moi biloko kolia na ba prison na biso ezali na Kwangu na Congo ezali na Kwilu ezali na Maindombe. On ne sait même pas parce que dans ces côtés nos provinces sont tellement pauvres. Le Kwango, le Kwilu, le Maindombe et le Congo central malgré na port na bango, mais les trois provinces ici, même l'Équateur, sont tellement pauvres. Tout ça n'a ressources minières. Mais et le gouvernement a renforcé aussi l'autorité de l'État sur le plan social. Après ça, Bazouzewana, Makokia Malonga
apesa pe bato bango bakanga ba prévenu na ba condamné biloko ya kolia malamu pour que bazala nzoto kolongono poto baka prison ezali centre de rééducation. Mais dans notre pays prison na biso ezalaka centre de rééducation te ezalaka centre ya souffrance. Donc ça ezali place déjà. ezali place au bato bako nyo comment elle place au bato bako souffrir. Voilà. Nous demandons au gouvernement de revoir un peu atala nini akoyo ko sala pour que système judiciaire na biso appareil wana ezala vraiment ya ko changer mutamba jeune mutamba yaki quand même na moi ba initiative to changer boy malheureusement akoya ki na mutambu oh yemoko voilà. Donc voilà, merci beaucoup on les allés Barcelone et justice to beta basote justice mboka je pense qu'on est toujours censé ya koluka koye ba comment est-ce que justice mboka etambo sama babike justice et fait la justice moko équitable. Il ne faut pas que ça justice mboka que il y a deux poids deux mesures. Donc on a la société parce que bilan de bon salaire mais beaucoup plus c'est que toi ba congolais tu as devoir de contribuer na essayer de tout le monde mal monter. Le haut table ba cours tribunal ba parquet au sala constat que et ça ba tout et belé ba table dans parquet dossier bandé contact le haut solution mon la raté. Dossier depuis et contact jusqu'à aujourd'hui solution et mon la raté. C'est parce que magistrat avant de la dossier, magistrat azali corrompu et pas monter ça la bozué belé. Mais or quand on va que justice madame le Tomis et Tomo les Aramboka et c'est que tout ça magistrat on bazali capable de relever ba compte wana. Kolukate on peut s'avantager pour la monter ça la misolo. Tout ça toujours encourager ba fraude, tout ça encourager corruption à Mboka au biso moko ba magistrat bozo ça misala wana. Et si on moni que ezali avantage à mutu tel Luka Okata dossier ndenge esengeli. Pourquoi ton justice a des poids de mesures? Pourquoi des poids de mesures? Toi bangote en rapport na bakabate Constant Moutamba non, on n'est pas là. Comme Constant Moutamba, ezali justice c'est musala na yo. Nous ne sommes pas là. Mais nous voulons assez que bon que à tout moment on besoin faire un jugement au peuple zo fongwa misu, peuple zo monde na combattre justice tambisama. Et ça va passer et belé au besoin faire bakama minene ko yiba ko détourner ba mbonga l'état. Peuple ça besoin de ba tuala ba juger. Peuple ça besoin de ba tuala ba juger, ba aussi condamné. Quand le haut kotamula ba bisio eseri ba zo ba minda ba la pader, moli les alaka. Bisio eseri ba zo ba ma forage, ma ezalité ba zo nyokwama. Et ça ba kabebele et salami na kata mboka o bezo continuer ko salema. Même dans entreprise publique à l'état. Dans la province partout. Peuple a besoin à mon clair. Ton Mboka ôté avec un bâton magique, pas chef d'état, mais sinon, c'est à travers des réalités, la première autodo sala, ma responsabilité autodo doit, dans l'institution Mboka. Là, le Baka, ce qui yo, aux institution Mboka, on doit tant qu'on réfléchit dans le bureau d'un hôtel. Attends la zongolinée de OAIO, c'est que nous avons un grand besoin. Vandi, on a un grand besoin, mais quand on réfléchit, le Baka, est-ce que depuis ma personne une partie, Yamboka, on a dirigé. Dans ça, il faut conformément pour que le Congo soit la meilleure. Mais tout le monde, on a zongolidé na yo. Est-ce réellement que le Congo? On est censé que nous avons bolon pour le Congo. Il y a que le bolon pour le Congo. Paix à Koluka, il y a bolon pour le Congo. Bamboka papa, on a besoin de France, Belgique, États-Unis, partout. Mundele pe anyo comme rapport à ton Mboka naye. Mais yo lelo ozo za mbongo awa ba institution mboka na ba entreprise à l'état na village na yo aussi ozo tali qualité pas me rotonga ata faire conseil ata faire mais moko na ba qualité moko malamu na village na yo aussi ozo ta temps ya rotonga ata école moto bien ata moi dispensaire moi muke ko permettre que population ba so médicaux kuna nous sommes tous à cadre programme de développement de 45 territoires. C'est pas avec un bâton magique qu'on doit transformer ce pays, non. À travers Babisato Sala Oyo. Bâtir comme le magistrat, Luka Okata dossier Nenge Sengeli. Parce qu'il y a un comportement sur Namboka. À tout moment, le magistrat a besoin de salaire, mais bon, ça dit aussi qu'on pénalise même. Partenaire musulman ou taliban Namboka, baya a conseil de salaire na Congo parce que Babakuna, justice est malade, mais à la kati. Tout sur le Congo, tout sur le Congo à travers Missa Otozali Kosala. Merci beaucoup. On direct la radio Les Coqs Kuna la province ya Kwango beaucoup plus la Kenge. Bande kwa Kenge bo benga biso numéro 090 37 48 303 topé
089 81 81 097. Voilà. Avant de, si c'est le premier hôtel de justice, moi, Christian Moukaba, vous avez le basouka hôtel de justice Moukaba, juste pour une minute avant de contre point. Non, le président de la République doit vous renforcer son autorité. Le magistrat suprême. Na justice Nabiso parce que c'est lui qui est le magistrat suprême. Il faut renforcer. Il faut aussi qu'on évite, quand on arrête un homme politique, et à la caca grâce présidentielle, et à la caca abimaki maladie. Là, je félicite Ndeko Jean-Marc Kaboun. Na félicité Jean-Marc Kaboun, c'est parmi Ndeko Nabino journaliste oyo nani Kulutu Nanga na partagé un peu plateau mingi oyo ya ensemble kombo Mike Mukebay bazali ba prisonnier oyo bakota boloko kotikala koyoka bango babelate. Ça c'est vrai, baza ba politicien oyo bakoti boloko babelite. Bakoti boloko ba purger peine na bango babelite. Baza ba toko féliciter. Donc le reste, le président de la République en tant que magistrat suprême doit renforcer son autorité. L'appareil judiciaire na biso parce que ce que za malamu ezali malamu pour na mandat na ye, ezali malamu pour na ye. Ce que za kobeba tokoloba le président de la République abomi justice na biso. Donc nous demandons au chef de l'État et to sengi pe na conscience collective. Conscience na biso nyonso. Po ezali mboka na biso, za justice na mboka na biso. Soki biso nyonso tout aussi conscience, ezala biso bato bakangaka. Bato to ana mbongo. Ezana ba magistrat, soki conscience na biso éthique na déontologie oh bango batanga soki salami ya solo, vous verrez que makambo kotambola na mboka na biso. Voilà. Merci beaucoup. Moi la kulu na kuda bakye, moi la kulu na ayibika mutu bokwa, ayibisaka mama Kimi ba condamné 5 ans de prison. Mais politicien azoyi ba mbongo ya mboka mobimba. Il y a plus de 1000 personnes. Ayibi mbongo mo bezaki destiné peut-être pour Otonga, école moko exemple pour la Kwango ou bien na Idiofa ou bien na Sekebanza. Ayibi a détourné mbongo wana. Mais politicien là à l'aise. Des poids, des mesures. Talelo oyo. Et ça on a rumeur mo bezo circuler mikolo qui soit disant que ba club congolais, il y a football et ko participer na ba compétition interclub. Non, bon, jusque là, information là, dans nos décisions, mais bimité, décision non, il y a CAF, décision finale est bimité. Décision finale, la CAF finale est bimité. C'est comme la rumeur de ma tu as dit que d'ici fin de semaine, CAF a capable de reprendre la décision finale et tu as dit que FECOFA a son bunda pour que, mais on condamné aussi beaucoup plus longtemps que le salami à niveau de FECOFA. Pourquoi le ministre des Sports jusque là, asa incapable de contrôler la vitesse sur le cas baninga les bazaka la tango akala to mla ba deli kamba biloko ezala kate to mla ba dili ba kabe ezala kite mais moi mboka dide budimbu ebele mbongo ya Congo ba plus de 40 millions de dollars et que na ba sala na ba varese pour l'entraînement Congo so bénéficier nini na ba mona ko pour l'entraînement Congo aso bénéficier na vraiment nini lina foot kaka lina foot ya biso ya Congo akaka championnat national. Et donc on souffre qu'on ça même 2 millions de dollars à Pamba. Et qu'on ça que ba club congolais bobiki non, ils ont 2 millions de dollars en goyo. On ko gagner en goyo. On ba club là ba Vita Imana ba Renaissance ba Aigle et qu'on forcer ba Mazembe pour pouvoir pas ils ont zawana. Mais 100 000 dollars. 100 000 dollars mongo ba kabla mona poche yango OK. Équipe azo bunda, c'est zo ba pas 100 000 dollars. Donc après Sony Armoko, mais aussi 40 millions de dollars et que Monaco et que le Barça pour l'entraînement. Donc comment on va y banater? Comment on va y banater? Donc RDC y banana ngotea. Il faut que y banana entraînement. Et mon collègue de Congolais a temps avec que la TV na entraînement à Barça, toi entraînement Monaco. Donc casso du coup. Il faut soutenir le championnat national. Ba boxer ba faire n'importe quoi boxer bango tambola. Ba de ambulé. Sport c'est beaucoup fort. Mais bela mbongo le keda botika ba kopesa ngati ba ko e ba kopezo reverser que bozo yiba mbongo à l'état et ça ba kopezo reverser que mbongo à l'état que la poche à bateau to la vérité oza mbonda to le ka bonzo beta e kata bi balé bi sobe ba zama mboka to ko bomba te parce que soki ba mbongo e que réellement ba club wana c'est que biso congolais ba les amuke na kwa yo bongo bongi cité on laisse na kwa yo monzala me pour faire ça pour perdre le tout alia non to très quoi là voilà. Donc d'abord on y va régie avant de changer chapitre. Tout le monde comment est-ce que bah concours il y a bah orchestre traditionnel Teke Umbu qui organisé la fondation Maïdombe Boumo avec les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maïdombe. En tout cas bah concours voilà et aussi là avec un partenaire idéologie. Samedi
ezaki bongo final Bwenzebo a gagné qui Antibiza. Alors Manu Mukuru abimi 4e pe Oloni Yara Libéral abimi 3e. Alors dimanche ezalaki se remise à ba trophée, en tout cas les cas qui toquent avec impact d'idéologie. En tout cas là, en tout cas toujours féliciter ba info moi la mboka fiso et babi asali pour que concours oyo bon moko et c'est que ça va dire la bon moko et surtout que ezalaki vraiment ya bolingo. Incidemment Mabé et ça Nicolas parce que sécurité est bien organisé avec le commandant Lokuli. Avec le commandant Lokuli, à Simaki sécurité là qui t'occupe concours les gars qui t'occupe sur la supervision, il y a ingénieur Don Moké. En tout cas, supervision qui t'occupe. Mon amboka Blaise Chomabia là, ça comme secrétaire particulier, il y a le grand chef coutumier Fisson et Babima Ndombe. Mais pourquoi pas le secrétaire général trésor, en tout cas, Simba qui pour la biso Babdé ou comme membre jury. En tout cas, concours l'équipe qui te merci orchestre de participer dans mon pays, merci ma chef coutumier presque tout vos amis merci la population Tekeou ou pas si vous bon mon ton intégralité tout peut condenser. Il y a au Modeko Sané Libino élément signé Christian Moucheke et Écrit Matita, c'est parti la régie. Mwana Congo bondi melangaike masolo ya concours ya ba orchestre traditionnel Teke oyo ebandaki depuis mois de mai na espace Maïndombe na commune ya Onsele et outi kosila kitoko avec impact na idéologie depuis mokolo ya dimanche le 31 août 2025 boyebake na ebele ya ba orchestre nyoso oyo ba participaki 4 et komaki na suka masolo ezalaki bongo Manu Mukuru Oloni Yara Libéral Antibize pe Bwenzebo tellement que concours ezalaki nde likambo ya koyemba kitoko pe mingi nde ko consommer po na ko maximiser ba chance ya ko gagner concours oyo bondi melangai ke demi-finale ezalaki nde likambo ya Oloni Yara Libéral na Manu Mukuru. Et bongo finale oyo ebetamaki mokolo ya samedi le 30 août 2025 ezalaki nde Antibize na Bwenzebo. Musique ebetamaki kitoko na système toujours ya ko respecter culture na bango pe na cadre ya ko consommer bondi belangai ke Bwenzebo nde alongaki concours wana. Ambiance kitoko yo kelangai na numa eloko oyo. Et bongo, mokolo ya dimanche le 31 août, ezalaki nde journée moko réservée pour na kosilisa fête. Donc, kopesa ba trophée na ba champion pe na ba jury na ba musicien oyo basalaki musala kitoko. Boyebake tomonaki présence ya ba grand chef coutumier oyo bazalaki wana na ba autorité ya ndenge na ndenge. Babandaki nanu ko honorer le président fondateur ya fondation Maïndombe Bumo, le grand chef coutumier Fiston Ebabi Elongo na molongani na ye po bangonde bandimaki ko organiser concours oyo na motema moko. Merci beaucoup le président. Ba membre pe ya jury bazalaki honoré avec impact na idéologie. Après cette participation dernière, le regard Salaki peut apprécier un peu l'année. Yakoeba Ezake Manu Mukuru abimaki na 4e position, Oloni Yara Libéral 3e position, Antibizende abimaki le 2e EP, Bwenzebo nde azwaki trophée à première position avec impact na idéologie. Na oyo etali ba enveloppe boyebake les premières azwaki $1500 pe, deuxième azwaki $1000, troisième place azwaki $500 pe, quatrième place $250. Koutou, les 3 premières bako voyager bientôt denge kaka le chef Martin Yambezale à promettre bango. Naza kozwa 3 orchestres
Les 15 nous avons voyagé là-bas. Les 3 premiers. Bino Bakuboza dans le groupe. Oh, bon, là, un message. Orchestre Moko et Benangaïte que Tchako Monabiso. Orchestre, les 3 premiers au Babimiawa. Les 15 Bobo Mama, Bosa la liste Nabino. Donc, on a besoin de la porte. Vous voyez là, on a la liste de la carte d'identité Nabino. Et sali kitoko, biloko ya boye, nanu etikala kosalema te depuis mokili ya bateke na baumbu ebanda. Population bazalaki ebele, feti elekalaki kitoko, kolia pe komela, nyonso ezalaki au rendez-vous. En tout cas, mwana mboka fiston et babi, les grands chefs coutumiers, continuez kaka na ba initiative ya boye po na ko valoriser culture na bino pe ya komema bomoko kaka ndenge concours oyo elobamaki ke eza ya bomoko. Biso mbonda ya Ekolo magazine d'actualité, en tout cas tofuli yo kaka mokako swa pe tobetisi kaka mbonda. Merci na élément kitoko, bosi comme élément. Ya mwana mboka écrire ma tête na Christian Moucheke en rapport na Oetali concours final ya concours ya ba orchestre traditionnel Tekeumbu. Oye beta maki kuna na espace mai ndombe depuis mois mec kilo aussi là na fin ya mois ya octobre septembre ni août la fin mois août aussi là tout cas bolanyango il a eu comme le makamo kitoko salama kuna par là aussi je félicite bande que bele bazaki bisika pena serve bande ko bateke bo emboîter ba pas au lieu que bo luka ba tiraillement topé ba des zones ezala entre binu. Merci. Là je remercie aussi le procureur Paulin Moudjene et pourquoi pas na bande ko bele bana ba golé on va participer surtout na 11e anniversaire jour veille bon on a qui en déjà comment est-ce que les cas en tout cas bande ko jour veille peut bon appliquer vraiment ba professionnalisme ma case pour que bangoli baza toujours à la hauteur yako au gazape ba concours ya minene boya ba orchestre bela bangoli ndenge le grand chef coutumier Fiston et babi auti ko sala. Merci beaucoup. Nous repose ba salutation ba kate pa ya bande ko ba ancien Thaïlande là je vois ya président c'est moi mboka prince moi en tout cas pourquoi pas la pasteur Blaise Loko Abakouk D3 et ko Simba attends calé. Merci beaucoup pena mon ami personnel na niveau ya ville province ya Kinshasa Wilfried Manswa les gouverneurs en tout cas na Ibike Masolo etambisa makitoko avec impact na Ilena Elengi. Là au niveau ya Kenge ba de bozo na soze bele kuna na Ibike Masolo zali kuna ya ko Simba et pas ya mwana mboka Edo Tungeni et pourquoi pas la chance par Kabama na niveau ya radio les coq na Ibike Masolo etambisa makitoko to côté sur la deuxième point au Italie vacances parlementaires ba député et belé parce que les députés surtout basé à vacances parlementaires bientôt là je crois bien les 15 déjà septembre awa ba rentrée parlementaire écosale mais est-ce que réellement que va député bazaki au fou et au moulin pour que baluka ba pesa est-ce que pas ba votaka bango to éviter ça pas les questions auto sur là na mona mboka Christian Mukaba pour te dire que ba point et belé ba problème belé exact c'est réellement que non on a rentrée parlementaire ba député ba même ba désirateur on a est réellement que ba député bazaki au fou et au moulin bazaki sur le terrain c'est pas les questions notre mona mboka Christian Mukaba comme invité ya monde quoi lelo ta ba député na biso belé provinciaux, nationaux, vacances parlementaires. Analyse de ça là, à rapport de ça. Bon, vacances parlementaires, ils allaient dans le règlement intérieur, il y a l'Assemblée. Comme au niveau national, je pense l'article 110 Matakunande vacances parlementaires. Mais dommage, aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, je parle de la ville-province de Kinshasa est abandonnée parce qu'il existe il y a des députés nationaux, il y a ville-province à Kinshasa, mais la ville est abandonnée. Pourquoi? Pendant cette vacance, nos législateurs, ils étaient à 90% absents. Pourquoi je dis cela? Ils sont en train de pingler la situation en Bongo, ainsi de suite.
député. Député, mais pour na député, il y a ville professeur en Kinshasa. Et loko ba bengi vacances pour na bango ezali kobeti sa tournoi ya balé. Kobeti sa marche, comme ça sa marche de santé. Pour na député à ville professeur Kinshasa, surtout à Tcham. Vacances parlementaires pour na bango et souki wana. Donc comment ça va championnat football. Pour na bango vacances parlementaires selon bango. Marche de santé. Selon bango, à quelle église moko apesi don pour na yé vacances parlementaires. Moi 10 tol, moi 20 tol. C'est ça. Mais c'est dommage. Nous sommes le pouvoir. C'est nous, les décideurs. Ce que nos législateurs devaient faire, c'est quoi? Après chaque 3 mois d'exercice, il faut qu'il y ait un atelier de formation, une conférence. Il y a une élite. Il y a une circonscription électorale. Par exemple, na Kimbanteke babengi si to na conférence na bana Kimbanteke ngai député X Gabriel Mboma Pakis Levi Mbuta na bengi si bino tolingi ko yebisa bino que na vacances na session ezalaki session ya mibeko pour session ba utu na ngoza ki session ya mibeko ezali session ba votaka ba loi na session ya mibeko to votaki loi tel ba effet na ngo pour na population eza boye zéro. Député à Tchang. Zéro. Donc, jusqu'aujourd'hui, même approche à député Wana, Benga Moutou a député Moroyaka Rotunae, vacances parlementaires ou éleki, vota Kinini. Loi majeure Oyo, Ezalaki pour la population, la session parlementaire passée, Ezalaki Nini, Parolobate. Basé sur quoi? Yébité. Parce qu'ils sont là seulement, Bakou Misaka, Basala populisme, député Nabiso, président, après Sakabiso Mbongo. Mais, vrai problème, Nani encore le vrai problème, il y a Congolais. Ce sont les législateurs. Ils sont pas députés. La constitution est claire. Que pouvoir législateur, ils ont des pouvoirs, il y a solo, il y a ça, gouvernement, Makoki, il y a population, il y a Massina, il y a Ntele, il y a Malugu, il y a Boum, il y a Selembao, il y a Makala. Azali na posé loko boy, azali na posé loko boy. Non, législateur même il y a koki sa Kinshasa. Bakoki ko sala effort, awa. Babengi sa gouverneur ya ville, batu na ye. Pour gouverneur ya ville pas ala ki eli ya Kinshasa. Gouverneur ya ville, Yombongo Zwaka. Ya ba taxi ya biso ba kinwa. Otiaka yango wapi? Po ville mobimba batu ba ko tongelo nzele ezali nani? Ezali l'état. Gouvernement central. Moutoua Kotongelo Banzele ezali gouvernement central. Mais difficulté nini, oyo, yo ozali na yango. Et tout, on s'en fout de nous. Mais on s'en fout de nous. Et d'ailleurs, excusez, comme information, bande kwa mwamba, benga, babi, basa besoin ya député national Mwamboka. Augustin Kabouya, ozali secrétaire général, il y a IDPS en qualité de député national, vota ko na mwamba, babi ke, vacat parlementaire qui est aussi là. Ba moni yote le sika mo la kati ya mwamba bazo mo na liberté lo so ba kambo tali kaka IDPS ba tina ko la parlement o le bela bango mais depuis que le parlement atamu ko mo to to bla mo se po le bela mwamba bana mombele courant salité bana nga ba criminalité le ki bana côté ba ya ba makala bazo le la pasi babi Augustin Kabouya ozali parole na bango ozali mieux placé au bundeba pour que mombele bazo courant mombele bazo sécurité même qui gaba bazo le la bi Augustin Kabouya c'est comme si otiki bango. Or, que vacances parlementaires, il fallait quitter pas la bango. On a rapporté, on a désiré la bango, mais vous êtes absent de ce cas-là. On est toujours beaucoup plus coincé. Macabo Italie, Union Sacrée, Macabo Italie, IDPS, c'est ça, l'ingalité. Vous avez bango, c'est l'ingalité, dans un message à vos alliés. Bana moi, ma bassine, Augustin Kabouya, qui t'a même des jours pas ma Oluka, au sera bango pour baquer, bazoli, la bazangi sécurité, bazangi maille, bazangi courant. Merci Christian Moukaba. Voilà. Nous avons informé Banderoke, semaine autre, ma député, pour que ça, pour que ma personne aussi, ba contenu ya ba vacances parlementaires ba ngonde zo kele to ya mabongo mwana mboka parking ngani bientôt là on a plateau na biso tout dire rendez-vous na et encore mwana mboka Richard Mona akoza encore na plateau OP le mwana mboka Jacques et puis na musée député professeur ya Maluku akoya na plateau au semaine au cas tout ça ba 3 députés ba déjà awa donc je crois très bien que bandeko baza maloba ou bien un message mon tida honorable parking ngani ni topé honorable Richard Mona boti dans le numéro tous ali wana 089 81 81 097 numéro WhatsApp tous en pour que tu ba non de voilà on ndo tangi les combo ya député nani papi nani parking ngani naza avocat bazwaka initiative moko pe ya malamu
Yena Gabriel Mboma. Gabriel Mboma, oui. Mais c'est grave. C'est grave. Pour la route, pour la liboulement, c'est là, ce qui est grave. Bah, législateur, bah, qu'on ça la plaidoirie, bah, qu'on s'engate, bah, kokate. Pas qui soit dans Ganini, na Gabriel Mboma, bah, kokate. S'il vous plaît, si quand on a si lisa, maman, la population, il faut la mouka. La population, il faut comprendre. Bah, kokate. Kobenga OVD koyebisa na gouvernement asala nzela na de plus vite possible. Ba moni que non bazan incompétence, il y a législation. Bazan incompétence sur le plan, il y a législation. Ba kokite ne balobi bon to sangisa mbongo na biso to louer mituka e ko boka mabanga zéro. Donc bana mokali zéro, bango mo ba koma isuku na te. Donc ba la kisi bana mokali que biso to koma ba député. Mais to na compétence, il y a législation. Nous ne sommes pas capables, il y a légiférer. Tous en capacité, on a été. Il y a un coquille. Il y a un coquille. Il y a un biso ba député bana mokali biso bana mokali biso bana kimbanteke na ba levi mbuta to coquille na biso te président assemblée provinciale il y a une assemblée provinciale levi mbuta président assemblée provinciale mais les cas bisangai tant que ça va qu'il a passé Godin Poi moi ma client avec côté à Chachilingo Bilambaka mais levi mbuta président assemblée provinciale ya Kinshasa député élu ya Kimbaseke incapable même ya koboratali Buma Kaya Simoko toyoki pe kutu basusu mususu ezomime ndeko dewa basusu mususu ezoloba ya sese que levi mbuta pe atie liboko na libenga ya batu na confirmer que na lobi selon les oui dire hein na tiango bien les oui dire en conditionnel toyoki que levi mbuta pe atie liboko na libenga mbongo ya batu hein ba administrer bazalaki na législation passée il y a 2018 2023 solo ya détournement et koti que baza plus de 150 que ndeko levi ale mbongo na bango bana kimbantseke bana mokali ba député na bino o baza ba natif ba autochtone ba yebi législation te ba yebi ko kende ko senga te yango na ba moni incompétence na bango bazwaki mo mbongo basangisi ba louer ben et ko boka ça fait très mal bana kimbantseke bana mokali bwana nous biso kuna masina matalaku o balobaka ke non matalaku makamu na biso bana masina etani ba député te ba député na biso balobi bola babolia bayebi makamu na biso masina te ko sala plaidoirie na changu nenda ko lobela bana Kinshasa azalité la commune masina ça fait très mal vous même le ministre Mnina azali kuna oyo asimi makamu etali énergie c'est qui encore là ministre énergie okuna wabenga soki Chimankinda malheureusement moi je le connais pas Chimankinda Jackson nazo ebata voilà na opesa ba merci à toi pas il y a administrateur ya marché liberté en tout cas bravo Pelé Bofini non ndeko Pelé na pesi oyebi que depuis na kutana yote mais en tout cas na meyo ko tambola na meyo ko zwa moi ba nungu sérieux en tout cas continuer na musaza sala bon parce que na yebi que anazo ba boy o ko ba longolo esika parce que batu bana ba umela te esika mais en tout cas tout ce qu'on va prier ça va se faire au quotidien na dipsa non ndeko Pelé a osala musala malamu oyebi na bakisaka kana makambo bien ndeko Pelé makambo ba député ndeko ale makambo ba député ezo pesa pasi donc on peut de Pelé Bofini en tout cas côté ça musala malamu et de l'autre côté je fais aussi l'ambassadeur à business ya Guina Soukou en tout cas merci de la bonté aux alango pe ndeko penser que cette fois-ci aux kita na ba orphelinat la route mokali pour que ok ndeko tika bandeko bana bitike que peut ba cahier ba uniforme en tout cas na ba sac après Guina Soukou ça abaso ebele na elongo na mwana mboka zege mambo en tout cas ongo ba pour la ndeko Pelé non na ngina encourager ndeko Pelé pour bato yo bazo travailler ba gens ya marché de la liberté depuis arrivé ya ndeko Pelé l'adem Pelé Bofini bato wana balelaka lisusu te makambo etali mosolo na bango bafuta maka avant koleka même ba agent ya l'état congolais
donc ndeko Pelé azali ko permettre d'administrer bato bafuitaka ba taxe bato babongisaka courant bato basalaka na marché de la liberté bafutamaka avant le 30. Donc tous allez qu'on féliciter ndeko Pelé pour musala ko sala ezali ya malamu. Normalement bato il faut ba banga na porte parole ya ndeko Pelé, moi je suis politique. Donc nazali ko encourager ye po bande ko musala lobaki nazali ko encourager po musala na biso ezali il faut ko encourager ko sala malamu il faut ko betela ye maboko il faut ko féliciter biso to lansaki makambo etali ya ko pesa bana biloko ya kelasi ndeko Pelé abengi biso apesi alobi ke akopesa biso 4 cartons ya cahier nan tokete parce que alobeto leka malheureusement on n'a pas eu le temps pour na koleka kuna to tinda batu na biso bakende kozwa ba cahier yango biso to sengi ba cahier to sengi mbongo te mais to sengi ba cahier pour que to kende kopesa bana bitike oyo to kopesa mikolo ezali koya. Voilà là qu'on a recommandé le bon Lukambo Kouta la peine ambassadeur business de Guinée Soukou ça on a aussi azali juste la marché liberté pavillon 4 tables 9 j'espère et le monde a boka Zege Mambo en tout cas ambassadeur business ok kuna ba sac à continuer toujours au teka ba sac sur monnaie ok liberté passe aux commerçants qui t'attend la Pascal na ngambo ya soto muto na ngambo masina lukaka ambassadeur Guilain Soukou ambassadeur business Guilain Soukou okozwa ba biro so mal surtout na ba primoko mais madame eux ko permettre de gagner encore plus par là aussi je vois na pas comme information boye baké émission bon école désormais ils ont les Kanaki Kinshasa. Ah voilà, la chaîne de télévision, parce que la semaine, la province, la chaîne de télévision, tous les cas, la 3 chaînes partenaires, tous les cas, chaque jour, et dans le niveau de la radio, tu dis déjà contact, on est dans la radio, les coques, dans le niveau de Kenge, tout ça, en direct de la radio, les coques, na Kenge, à travers Monda Écolo, magazine d'actualité, tu as dit que supervision, Zali, à moi, en Boka, et de Tungeni, et on a dit, c'est qu'on est dans la chance par Kabama, radio, les coques, na Kenge, bon, nous avons en direct, de numéro au 090 37 48 303. 090 37 48 303 ou 089 81 81 097 vous avez numéro WhatsApp nabiso. Si c'est plateau, je suis avec Christian Moukaba, tout le monde qui va dans Souka parce que ma camarade belé faut tout le aussi à part le gouvernement central face à quotidien ba congolais. Il y a moi ma camarade quoi il y a ma camarade député parce que les députés c'est la constitution qui permettre que peuple a sungama. Député de Ségré, la ministre de l'autre côté. Mais est-ce que les députés de Bisso, les rentrées parlementaires, tu es évité par Kozonga, est-ce que Kozonga, dans le bagage, il va bénéficier si le peuple qui va Mokuna. Parce que les députés de Kozonga, la rentrée parlementaire, et bon, qui la vacance parlementaire, même le peuple a rapporté, peuple que voilà. Donc ils allaient couler pendant ces 3 mois, tout ça qui boye, tu voté, tu voté. Peuple pas compris s'habiter, voilà, on voter, ah boye. Mais est-ce que les députés vont dire tant au solo là, dans la base d'Abango, à part la marche de santé, à part au Kaboula Baton dans l'église, n'a pas match à football, on a cop na bango. Il y a attribution à Bisso. Il y a dit que tu as un député solo, porte mon école pour le un vrai député, on a dit réellement, un vrai député, on a dit un vrai leader, il y a la plateau mon école, tout est en baillot. Tout est réellement que message ni fort aux alango, eux qui permettent que le peuple andi maillot. Tout informer nous dire que tout est en la plateau au samedi, au parking, honorable parking ganini. Tu suis déjà rendez-vous naïe, puis honorable Richard Mona, tu suis rendez-vous naïe, et pourquoi pas, honorable Jacques Epiana Mouze, à vous appeler la plateau Nabiso pour découvrir Bango Bakoya. Mon école vitesse to kenango ya vitesse moi croisière ya blague té mon ebe tamé traite di balé bisobe bazama bamboka Christian Moukaba to bi na suka e ko penza to kata pour que to tike ba ninga ta ba si mana bisobe mission ya malili pesa na sima bisobe belé to lobi li kabote justice mboka to lobi vacances parlementaires ba député nangi o me kanal ko balayer pour 30 secondes juste la DCG oyo ni oyo bande ko retenir à rapport à la justice en beaucoup à la biso pays d'avocat parlementaire à député population pour nabino il faut boyer que tous allez abandonner population ko compter na ba député à Kinshasa bota la bangote et na province nanga ya Kwangu il y a beaucoup des avancées na bato ba ko sala musala na pesi bango mbote omoni na province ya Kwangu ezali na 2 personnes au baida province ya Kwangu pona makambo kulala malamu naza na obédience na bangote na kena na bandako na bangote na yebi pe yangote na félicitaka mingi docteur Mbakata député honoraire ya Tchangu metanga zalaka député na Tchangu asala biso pe lokote asala pe plaidoirie na félicitaka Jonathan Wata po baza bato batonga biloko malamu
Et je félicite tous les caucus de députés. Il y a province d'Abisso à Kwangu, na Kosenga na Bango, na unité dans la diversité. Diversité, à Tabozana ba concurrence, makambo itali, ba terrain, makambo itali, leadership, même Ndegomboso, il faut vous aller na unité dans la diversité. Président, l'ancien président, il y a l'Assemblée nationale, deuxième vice-président, il faut qu'il t'en a kenge. Ok, ne peut que ça la vacances parlementaires. Oh le babo fota kinini, bosali nini et que ça la paix important. Donc surtout bana changu vraiment vous êtes abandonné parce que binomo bosala ka choix. Ya malongate ba conséquence yangoyo nous sommes abandonnés ou en état binomo. Mais je voulais féliciter dernièrement na pesa merci na maître Ephraim Panda. Maître Ephraim Panda avec Asbel Naye Kichasa Bomoko Forever. Maître Ephraim Panda Andimi P ko soutenir biso ko pesa biso po alanda ki pe na betando ike alobi akope sa biso pe 10 cartons ya bakaye na ngai ko bosane na ngai sala erreur Asbel Kinshasa Forever Bomoko Maître Ephraim Panda et na félicité mentor Naye o ezali ministre Doudou Fwamba po na befort. Mais ministre Bongisa pe côté à Kofuta Batu, biso ba fonctionnaire to c'est na mambo ça. Merci beaucoup. Mais ba fonctionnaire to futa magana retard. Bongisa. Merci beaucoup Christian Moukaba, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme édition de Mokwalelo Alain Dewa. Nous sommes présentons avec impact d'idéologie derrière les caméras. Là, je vois, il y a la grande équipe technique Christian Moucheke, l'homme fort. L'homme au quotidien et pourquoi pas Wilfried Samba, papa Banebele. Et nous pensons aussi également à notre frère Benjamin Kilunga. Et régie finale, ici, ingénieur Igrid Mateta. Bravo aussi. Dans la présence, il y a Ndekolangaï, Wilfried Mansoua, le gouverneur, Coco Tiri, Coco Ping-Pong, Tika Distraction. Coco Tiri, Coco Ping-Pong. Tika distraction, le moins la distraction. Aujourd'hui, on a créé un conflit inutile. Ça de Moussala Boy. Zala honnête, Sala Moussala. Pourquoi on s'arrête Moussala avec le journalisme? Donc, on dirait pour toi, ça, Ndekolanga Manassé Chibangu. Dans le niveau de la commune, c'est en tout cas merci. On peut se rendre matière moins bien. Mais le journaliste, il va expliquer que le cas Moutaza Nzala, n'a pas battu Benalia. Mais professionnalisme, ils ont zanga kata misala na bino. Il y a un monde qui est le oyo, comme le robabilo baloba. Tout ça va temps, il y a une chaîne de TV à trop. Tout le monde monsieur Bela Bandeko. Tout le monde même il y a Bambé Bapaya pour qu'il permette de changer aussi le mode de travail na biso. Merci na Christian Moukaba. Merci. Voilà, ça n'est fini. Continuez à s'abonner massivement chez tout mon école officiel et en plus cette activité nous ben biso la numéro zaliwana pour quitter pour que tout ya filmer avec un partenaire idéologie. On se retrouve prochainement dans l'édition Monsieur Sikaso Kolo Yesu Azongute. Je vous aime beaucoup plus. Bye.